Biso bena ngiringire comme le roi na poke lia wakanga mbula pendant 40 jours. Donc ba melaka mai te mbule beta raté ndenge bena problème mai ko mana ngiringi. Bana Israël kutu bien na désert. Bando beta tamo libanga Moïse mai bimina libanga. Mais bena ngiringi bena mai ko mana ngo bena buzoba. Donc ngiringi bena kauka. Donc ngiringi biso pasa ngiringi ko nga monde tinga na ko pesa exemple. Netinga na ko zata mai ya terrasse na tonga Christ aba benga chlore. Na balo leon ka songa mo propre na meli. Sikabo. On a biso vert. Microbité. Microbité est-ce que mon de la sali qui se bon la na maison na propre. Est-ce que nous on donc maman, tika maman journaliste na son. Non. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a couché. Moi, ça m'a kické, mais l'autre m'a dit la plus courte de la presse. Babé, mon coup, sa presse, hier, toujours dans le milieu. Na gauche moi ban émission là sonner remercier babos na biso bisika besoin mino pe ba mbote belé pourquoi pas remercier ba tout de soutenir biso vraiment na ba prière motivation puis ba peine na bino ba commentaire na bino ba partage na bino ne ezo sala biso nous a toujours kaka na biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple. Donc na grâce à chaîne biso podcast to sunga rappel ba orphelin tout que la ba orphelinat no sala ba don. Oh, pas l'ingas à la même oran, n'a pas soutenir, moi, na moi soukali, na moi mungu, vraiment, au contacter bis sur numéros en abonnement de cash, nzambe, à Kopambolayo. Voilà, très chers amis internautes, tous avons la commune Yangiringir, donc, où est avenue, où est soukisi, la commune Yangiringir avenue Kimbao, Trozon, avenue Tissou, Yangiringir Banda, tous avons la direction à Khartoum, Gambela, donc. Tu as remarqué la commune Yangiringir, awa, Yangiringir est commune, montre qu'il n'a pas si à maïté. Courante. Mais les lois ont des difficultés à maï, bande ko bakomi ko sur la maï ba forage et puis vraiment sur la maï ma boulou, il y a on préféré qui to tambu sa micro balader na biso vraiment na kati ya commune Ngiringi pour te ba ndenga nini ba bazo fonctionner par rapport à makamotali maï. Forage wana ba toka wana est-ce que maï wana ba melaka ngoto te? Est-ce que maï wana ba sokola ngoto te to ba nikela ngo bilamba? Maï ma boulou pe ndenge mo est-ce que ba sokola nango to ba melaka ngoto pe ndenge ni donc? Ngaina mon réalisateur Josué Mbungu vraiment tous a même moral il y a kotamu samiko balale na biso tu vas bandeko bana ngiringoto ni bazo vivre par rapport à conditions et comme le niveau mai donc Montréal bon la nanga tout ça musala mais vous avez toujours proche avec connecter na chaîne na biso podcast donc vous avez vraiment décidé de faire matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale munani linga kolobe zate uti musika essentiel to komi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie. Voilà très chers amis internautes mo ndenge toza bisika oyo bande ko belé bazotoka mai mabulo zo sunga vraiment na konika bilamba na kosokola po bande musuba sowana mpi bande musuba lambela rango mondenga mona uchi otoka do bande ko batoka mai mabulu ba ande pasibo donc moi bido demi on a memi on a ki maboko salinga pasi donc pasi ya mai za vraiment la commune Ngiringir donc yango moto kitaki pena sur le terrain ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple tout ça musaka ndenge zela to luka bande ko to meka pe ko décortiquer si j'ai na biso la découverte on le vraiment pour na ba mai neza pasi donc oza libulu to geleti bisika pe bandeko batoka mai ba forage et puis musuba betara nzambe sunga mbule beta sunga mvule no raposo mbule noki même mala mai mbula weto mbela ne eza on pe goût mai mbula Montréal landa tout ça musa mbote papa Mbote c'est journaliste. Comment on a nous fandi wapi? Comme on a Berton Singh, l'homme de Katuki de Bianza, donc naza précisément moi na Ngiringir. Na fandi bena na Ngiringir, na botam na Ngiringir, na koli na Ngiringir, donc base na Ngiringir penza.
Ok, merci beaucoup. Mais tu as eu bandero ba benga biso yo mo to kiti na mabe na bino ngiri ngoto. Ba bi boza na difficulté ma mwetali mai. Tu as visiter place mo to mo libulu ba to ka wona pi bandero mususu ba zo tour na ba forage et puis mususu ba zo samela rara tata nzambe noki sans vula po so no sin vula te bana ba zo mai ya ko sola te pe ba zo mai ya ko lambela te donc en tant que yo mo na ngiri ngiri ba mara mai o difficulté mai kombi bo ndenge ni ezali kamuni na elega. Biso bena ngiri comme le wana poke lia wakanga mbula pendant 40 jours. Donc ba melaka mai te mbule betaka te ndenge bena problème mai ko mana ngiri. Bana Israël kutu bien na désert. Bando beta tamo libanga Moïse mai bimina libanga. Mais bena ngiri bena mai ko mana ngo bena buzoba. Donc ngiri bena kauka. Donc ngiri biso apasa ngiri ko mika monde tinga na ko peso exemple. Ndetinga na ko zata mai ya terrasse na tonga clisse ba benga chlore. Na balo le on ga zonga moi propre na meli. Tika boy. On a biso vérité. Microbité. Microbité, est-ce que mon la sali qui se bon là on maison na propre. Est-ce qu'on a zonga donc maman, tika maman journaliste na biso ngingi to na passe ya mai. Nasri ko tambolo monde ba mabulu nde bato kama. Kasi ko sona biso to kitaka bona ba venu. Monde ta venu. To za na 100 parcelles mais 2 parcelles gande na pompe mai bima. Siko nyo sone et ça mi mona cause ani. Cause bena magamona so salami depuis bando sala ba prince. Bando sala ba prince aussi prince Achaba Gambela so so donde ba sala ba prince wana ba bouger mo ba choba mai. Normalement on a bi gouvernement so sala samsala po ba ja sinel ba zalana ya régie de zo ba zala mais bango nyo so batikela OVD. Est-ce que na OVD ja sinel azala? To OVD taliga magambo tonga banzela. Et ça nga magambo tonga, ça magambo régie de zo te tali magambo sinelité. Donc depuis à partir à passe wana donc yango moni ke mai penane na ngirngi ko ma passe. Mai beno ko ma passe to commencer la ba forage ba forage zo ya boye yango moni ka ndete o salel ba mabulu nde ba mai. O mona donc na mutu place chamo libulu ga mai pompe ba nobi makala. O mona ka na kati wana sko mona ka muta bongisa cheba karo poni mai botaka na mabele. Donc mai na si vous avez un retour à ma bouteille, forage, est-ce que vous foutez un peu bon côté? Oui, tu foutez. Vous devez déjà comprendre que les abonnés n'a pas sa maille. Les boulots, tout le monde est dans le pan. Et comme le bidon 500 francs, bidon 200, 300, ça dépend de bidon de Ngoyano. Si côté le bani. Toto ça. So ça na bon côté na ngingo ko da pe pour sa maille. Bon côté to ka maille to melani. Le gwando toka o pangusi mutoko kamol na kopo meli. O maille sa maille ça on est vérité. On a pas remplacer Maïté. Na pango dora. Oh, na pango dora vena ke zo motoko pangusi ne la mbo kamolo to na kopo meli. O meli. Poso zano na mbongo te bosa na bolali nzala ta biloko za. Donc passe mai na ngiringi do misi taka to longa ndeti to na veni panzi. Ko longa ndeti na veni panzi bo beti makolo ti bumbu. Ba kota ba mafuta kuno ke luka mai. Vraiment. Parce que so zape na mbonga pusu to zape na mbonga mai to fandi. Donc comment il faut que gande biso langeza la suite na ngiringi. Parce que le roi te do côté les langa yebisanga. Ni bo vivre kuna difficulté na langa ko masusu ndenge nini. Est-ce que boko si pourtant to boko luka bo changer millier o boko ma millier mususu. Ngakutunga pona nga na asambela kuna beta kelelo ba mama bako tata prière à 40 jours langeza te na ngiringi. Eza na ba commune ma yebimaka. Poso langue koti to kufi. Vraiment. Désert kutu bien. On comprend Dubaï écoute mboka mo bena kata désert mais ba créer là mo ba petit source mo bo biso ko Congo to na ba fleuve Congo to na ba fleuve Luozi to na ba mai njili to na ba mai Kalamu ba mai belé zawana surtout sanga mai ndeni vraiment nebite na kokota nga musindo te pona bona nga batanga maboko likolo na sima mais okota na musindo lo ba mais depuis beaucoup ba difficulté à mai ça il ba après combien des années. Ah nga lelo mwana nga na 4 ans mwana nga kuti bena pasa ngiringi ma ezala déjà. Voilà. Mwana nga taka mwana da bandi na 6 mois da ma yoso da mwana oso la da ma ya forest moi bébé. Donc mwana omela komela mai ya bien mwana fosomba canadien so mbongo ezate. Basalele ga mai mungu bendiga microbe nda bakubuli mwana. So mai ba forage wala mela ngo to ezaka pona konika bilamba to pona kosokolara. Ah. Bon, normalement ndete ya bona minute oyo mundolo loba pekina ke mutu munda kufa na microbe ta loba ya solo. To kipa le susute. Mais atako kipa le susute to ba na bisongo mais e poser biso ba conséquences belé fort. So to bimno ka bon hôpital mo zo mona ba mo ba bela na ba maliko ba mayo mela kaka. Ba oleka ba mabunga kutu mukolo koloba te. So na beti gaza papa tina caméra yoka. Donc mai nde bomi biso fort.
Donc mai ezoboma biso ba mabumba microbe ba ndenge na ndenge. Malamu ko ba lobaga l'eau qui coule n'a pas de microbes mais autrement mai forêt c'est un microbe ce que to sande. Voilà, merci beaucoup. Mot de la fin na yo e Rosani par rapport ya ndenge boza difficulté mai. Bon, mot de la fin na ngezala ke ba konzi na biso pena mboka batalela biso likamba mai. Voilà. Pona mboka lelo to komo finga na ba konzi pona erreur eloko mo be mukie. Parfois ko sana ngo mokonzi aza numéro 1 te mais ba descendants so ba kama parfois partout en etali magamba mai ba sa bien te. Pena ba konzi ba likolo ba beta sete pona magamba mai tozonga pena ditoko. Donc so batela biso na mai. Po ba pimela biso olia me mai ezala. Po mutu so na nzala ba yata mo kopo mo mai. Ezana ngo c'est bon déjà. OK, merci beaucoup. En tout cas, message est vraiment bien réussi. Voilà, très cher internaute, beaucoup de quoi tu le ah vraiment basé la difficulté à mai. Tant de quoi bien vous avez mai terrasse on peut moi kiss moi système donc et bon minga ma be angringo to babele mame comment mai ro ma pas si boy. Ah, mai comme pas si boy pour la nini vraiment toujours thème sa micro balader na biso poto yeba moi via moko na moko par rapport ya sujet na biso mai e comme passe na commune ngiringi ngiringi eza commune munene yebani commune misa ba mise minene na otanga ba kombote pi eza commune eza commune mo eza mukie ko bana lo kolenga so na bosse de ti avenir kimba donc vraiment tout amola tout ça musa karaneza avec mon réalisateur Josué Mbungu merci. Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani ofandi wapi? Navandi awa na Panzi numéro 52 commune Ngiringiri. Merci beaucoup papa. Mais ba uchu bisa biso awa na commune Ngiringiri boza la difficulté à mai. Eza ya lokuta to ya solo. Maman vraiment na ko yebiso eza ya solo na ko buka lekuta te. Lelo biso ça fait 3 mois. Mai ebimaka te to ko vivre ka mai ya forage na bima. Voilà. Okende kuna pe mai ko wela tanto ko mona ko ya ko zonga pe maboka pambo tokite vraiment pas oui na ko yebiso ezali kambo ko kosa te bien mai ezate ça fait 3 mois na ndam ndenge tozokende soit part ko ça 3 mois mai ezara nango déjà ko bima bien pour mes aïe bima mai penza ezalaki ko bima un moment vraiment to ko mona ke l'air wana mai tondaki na fleuve voilà ale to ko kuta mai ezobima le susté beaucoup de difficultés à mai pour aller bacho ba kata ke boucher to ndenge ta sa biso no éclairci biso pour to comprendre to ke no ka likoli wana mama question tuninga wana ngape na kutuna boy na régie des eaux ponga na ko naza mutu régie des eaux te ba régie des eaux ba to ko pesa biso ke no ba tio na bino kuna eza boucher to ya ko bongusela bino sinon nga ndenge na muni mai dans le temps ezala ko bima vraiment mai penza tozozwa penza ko mona moyen te mais siko 3 mois na ndam na ko yebiso mama na to kana mai te to vivre kana mai ya forage siko mai ya forage wana pe olambela ngo bosokola na mboniki ngo bilamba to ndene ko sokola na mai wana ata okeno na savon ya ndenge nino mona ondire osokola na yo te oh ndeni papa oh mina ko yebiso fulu na nzoto ndenge ezalaka wana mai ezozwa te est-ce que savon zo kangate na mai zo kangate na mai wana olambela tozo lambela ngo poto ko sala autrement te ko lambela tozo lambela mena ko sokola ko mona ka ke vraiment on dirait que ko sakana yo sokolite ko par rapport à ba thé zo garder thé zo bebisa thé to soki bana ba lié bilo ba lamina mai forage wana sala ba bon pas si toté ngai personnellement na ko loba ke non ndenge bazo lamba wana ne salinga pas cité na lebu mais moi thé na ngai ezalaka vraiment pe noir mais noir oyo noir oyo ya siko et comme vraiment impossible kaka pona mai ya forage siko message ne ko pesa pa ba konzepi na ba bourgmestre na biso commune Ngiringi pour la situation parce que Ngiringi eza commune on habite papa yo bota na Ngiringi to yeko ya te na yeko ya ngana bota mana bandu parce que Ngiringi c'est déjà après combien des années vraiment na saline presque 30 ans na vandi vraiment na vandi awa batu presque ya venir ba yebinga papa Jean utuna mwana moke papa Jean mais vraiment na ko yebiso ba konjena biso batalela biso likambo mai hein l'eau c'est la vie soki batiki biso kaka boy mais non tuza ya kufa très bien siko ndebo ke na toka mai ya mabulu ba forage wana bo pesa quelque chose ezaka na compte ya l'état tout ezaka pena ya mutu yemo personnel pe ya mutu atie libulu na yeto mai na forage pour azora moi quelque chose non il faut bofuta mbongo mama eza ya pamba te okende wana bidon ya 25 litres 250 francs muto ako memela yo osoko okena 10 bidon yo moko okoka te il faut ozwa pouce il faut be ofuta na bidon 250 eza passe na vie wana vraiment to ko vivre te ata bato ya mboka na modèle ote vraiment merci message ka suka pona
ndenge bo souffrir. Message ya suka ka bakonzi batali ya biso likambo ya mai awa na commune ya Ngiringiri to na mai te to ko vivre kana mai ya forage. Voilà. Merci maman. OK, merci beaucoup papa. Message vraiment et ça bien réussi vraiment bakonzi ba royo kapi bande ko nyoso o ba yeba te Ngiringiri oyo ba prêter bele ba na poto lo kwa na mo wa Lisette mo na soko penda yo yebi ndenge Ngiringiri ezalaki ba biso so oyo detinga lo ba na bota mana kasavu me na koli mingi na Ngiringiri. Bangiringiro biso lo yebela ki mai zo sopana onike la mozo ozo passer la main na 5 cantine mai ici cantine mais le koma onike la moi demi mai mo la mai zo gâté donc voilà ba konza mo ba kosunga biso vraiment pour na likambo etali mai ndeko na difficulté mais aussi si na nous zo luka pela mo bandeko to kotaka na mozindo par rapport à si na biso boza toujours proche connecté donc bo bouger na ozongela biso oyo za biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo. Bonjour maman. Bonjour maman nangai. Boni santé comme on a nous fandi wapi? Santé za bien comme nanga maman Odette na va na Ngiringiri na veni Pandi. Numéro 58. Maman Odette, vous hôtel sabiso promis bozo na commune Ngiringiri parce que bande musu ba bike bona difficulté à mai et puis na mo déjà ba pompe déjà na habité. Tali sabiso na na onine elinga na Ngiringiri. Vraiment nga na za mwana Ngiringiri ya Tongo. Mais à partir ya biso to bota makati lelo to comme na temps oyo différence est comme makasi to banda ko zanga maite to banda ko zanga courante mais pour le moment to comme ko vivre tam sous 2 semaines 1 mois maizate ceux qui tembe tala yo moko robinet yango e botina ba kusu mai comme salité mai omoni wana eza ya pompite za mai mbula ndenge vandi wana e vandi ka so mvule beti to comme ko sala mai mbula ti suko to sa âge de to sala mai mbula to ke luka mai ba forage le ba mama papa so bota biso ba forage za ekite to ndo sala mabulu mais pour le moment to lo longo ati na commune Ngiringiri ko luka mai ya forage tam so po ke ba otegela en cantine 200 ils invité so za mbongo te se ko za mai on za mai te so za mbongo te to comme ko vivre quoi batmo to za étranger to uti so ki wa to somba ba mai te mamba mai te mais na yebite ceux qui te le belango ndenge ni vraiment tapo na bino mo boto. Oni osama bino ba kolom ba pango ba locataire bazo kota ba supporter kaka ndenge ba mai eza na difficulté to bazo bimara na bango. Mususu wa Monique aza dans les besoins ndako akozwa ne ndako avandi autoka mai forage. Mususu ba Monique akukana ete avani na ye akena ye. Bakokana bango suko ya penza te eloko liboso zo na ko tuna nanu est-ce que mai ebimaka azoka etala pompe ekauka. Arrêtez la pompe bangungi batondi awa mai bimaka tato lobine vérité que mai bimaka on dit mango te puisque azo mona déjà et prévesa ce message ni européen ça ba konza mbona ba nyos ba Hollanda biso pona dossier oza Ngiringiri mai ko mapasi vraiment merci et là on a aussi un kaka chef de l'état pour te dire que yenda za numéro 1 ya Congo na biso ata la biso makamba mai puisque sans mai vie ezate ce qui mai ezali to za na bon mai mais le quoi mai ezate moto za vie ezate na âge danga mambibo o sukola 44 kantina mai to yeba le quoi naté za soni batela biso mali kamba mai bien vraiment mai bazong sa biso mai lo lenge zalaka vraiment kala neto na ko vivre leba mama na biso ba boti biso po bana biso pe ba vivre ndé biso to vivre kala. Vraiment. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Message vraiment et ça bien reçu ba konza pour ba yo kango Montréal benda pe no mona pe na bangungi ndenge ba si ba côté donc lelo na moi que boza pe la difficulté bangu ba so bino fort de bangungi ba kusu donc voilà toujours tam sara micro ka ndenge za bande baza pe ne belé to ba dossier mai oyo ni ne ça ibo mai ko maboy donc voilà tous a toujours branché et connecté na Yabiso podcast. Merci. Bon Dieu est champion moi de c'est la taille yango to tcheboe to tika ngoti air moko o salite kiti o ya popo dangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi dangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya soni ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar. Voilà, très cher ami internaute. Ah, tout ça dans deuxième bibini. Autre route kuna, ils ont même venu mais et ah ouais, ils ont été que batu bayaka ko somba mai ndenge bandi comme souvene zali ah ils apena ils a rapport na bango personnellement ba sala ngo na bango esunga ka bango na konika bilamba kolamba kosokola mais ngiringiri ti o mona ba mona pompo gobinet o misana ko mai te tira l'échantillon les échantillons mai ou bimara na libulu ndezo bimana se a karo zali mais côté au mona parti aux zelo zali ou bimsara mai donc a pena so ba fanditi na tongo mona pena mai tondi plein ezara pona osunga bango modon ngiringiri vraiment mai ezaya ko beba so moni o ba tout ki nozo ya stocker na mai donc au mona mai ezali vraiment ba réserver ngo donc soki mai tondi a plein ba lamuki na tonde ba zoara siko ba bandi ko tondi so ona ba tout ki nozo ezala là est-ce que mai eza tellement passe na commune ngi ba pompe et tikali ba échantillon ba neroute ba il est quand même ya rosala moi ni libuna bango ya propre ba tie moi carreau mu penser en tout cas na félicité bon ba on a promis ya mai te bango ba la terre ba konza pour bango bazala bango déjà dans les moments ba ndero mususu o baza difficulté ne bazo souffrir vraiment tata nzambe no qui s'en fout là sinon bana bazanga mai rolamba fufu dans mon réel vraiment na bandi to bandaki na yo pena banda kuna ti zo kende donc tout moi des personnes to carte na biso par rapport ya sujet to ki na ngolo giringiri mai et comment passe donc voilà et biso bandero mo lilobe ozala parce que to ne pas na bino to moni mbali boso na mo libulu eza vraiment ki to ba tion ba caro moi décor donc puis moi aspect bien na ba non na mbote mama kombo nani kombo na Enis Enis to monyo awa libulu oze bino moko to boso mbaka lo pa on okutaka ngo tant tosombaka lopango awa libulu ezalaka te eza kaka bapasi ya mai kaka nde esali ke tokóma ntina baniveau ya kosala mwa libulu mpo esunga biso mpo na mai ndenge eza boye mai pasi nazoyebisa yo mai pasi donc soki libulu oyo te mobulu na elanga nde ezokɔta boye bon nayebi te soki ekokauka lisusu mpo elanga donc tokóma su na difficulté ya mai makasi. Siko ndebo sa libulu est-ce que batu musupe ba ya rapper libana ba sengi pe mai bo pisi bon to za abona bilone na lobeli wana eza pona biso mais eza pena misusu pe moi aide non ba sengaka to pesa pe ba moi cantine po foka kosungana po mai eza passe bo senga mbongo te eza mbongo te. Voilà, merci beaucoup ndeko muso azana toza pala biko ki mate tozo sola te bino mona libula ki torobo abangi abia bangane caméra de bo comprendre mutu nyoso te alingara lisu moko ko je suis mbunda simbelango donc toko bara ndenge zalaka te toko baraka toto kata na biso omondeni parce que bomoni image ndenge to na forage bande wazo wela mai bomoni na première libulu ngamo na meke ko sala essayer ko toka mai ndenge zalaka donc le boko bloqué ngasko bande ko ba memaka toki mai longo emsu banda dire soit carton ti chaba toti birmani ozomona dai ko zungi ndaku olembi oke musande neti vie ngamo za so la muki 6h abane ko to ba mai no to ba mai azongi ale ameliti yona ke bulo pongi na pongi po nzoto se ko na mabibi lo ngamu to bunda komba ya champion isata bunda na te ba mote biske bizwa miyo do bomone to banda ki pe to ko na suka ni ko lakisa ke na mokili o ne to favorable na ofa na nzala na zanga na maite l'eau c'est la vie parce que ah ouais ça mai c'est biso no so bandero so banangingi baza ya okufa parce que vie ezate bomo ezate plus mai ezali bomo ezalara plus mai ezate bomo ezalite donc ba o ba sali mo likanisa ko sa mo ba mai mabulu bo etukangela bandero so mitema te muninga asengi pesa ye parce que ça bandero musupe ba lamba te poani bazangi mai yo lamba ndeni faut quand nga to muso le sengani faut ko sala ngona ko lo mato ko lo wabilo kati ko passer atena 3 mai bo donc balela pe ko lata bilamba pembe senga mai ezala po azo nika azo tanda azo passer atena 5 cantines 3 cantines donc voilà très cher ami internaute to na suka to kata na biso émission par rapport à sujet to ki na mko alelo to bosana te exercice to sala bo to sabonaka
to liker, to partager mon commentaire. Il y a on est ça la toujours na millier. Quand moi je remercie ba boss na biso, ba boss biso les labino vraiment ma casse. Mon boss Ronier, boss Yannick Malundama, Bambote baby Seka Bizouan bino sans oublier ma grande sœur chérie Lisette Molasoko, Moté Magelo qui soka soda pour na France na Air Force wana, Bambote belé. Wana mon sous famille mialu famille na ma famille mialu Kera mialu Tichig mialu, Sephora mialu, sans oublier notre cadet Andy mialu. La piste Bambote nous va soutenir biso na chaîne biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple né na beta ka c'était na chaîne na biso o to sungara barfelin to kena barfelin na sala rabadon to pesa moi soukali moi miliki open nga pesa moi lipa moi mungwa abenga kana numéro za bande de cash wana en tout cas nzambe ako pambola biso sans oublier na bossa inte à Gloria Ngonda la fille en couleur la fille qui marche dans l'eau sans bateau ba salutation na vraiment et comme bisika bizwa mio tout ça là-bas. Milliers. Nazongeli. Milliers. À la prochaine émission. Bye bye bye. La Maradona. Ya biso yango yo. Oyo eza biso na biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko. Matoye yoki miswe. Matoye yoki miswe moni. Linga kolobe zati. Ote mezate mwe misale monani. Ninga kolobe zati uti musika esa to komi ninga kolobe zati yangoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po musika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina kanisi bola muna yo eleki la kanga ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina kanisi bola muna yo eleke la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po musika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyimbisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili